na moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Moto vandaki bazaki basanganaki mpona yo mutu moko mpo osalaki bango nini ndi moko alobi namoni géa moko alobi bozalaka na ye kaka aire nyonso to soki bomeki kotikaka mwa espace bomona ndenge tosala ye liboso na basentir photo paster ezalaki na miku na pouf epanzani ye pas comprendre ke na olanda ye alors ye sikoyo akoma conduire nga ti na zamba nde abi na nga na yo tozosala rapport sexuel bondeni te monkolo okezwa parrain ya magicien mosala bango baosala eza mosala lokuta mpo papa na bango aza moto lokuta c'est le diable ezala nganga ezala marabout magicien magie blanc magie noire magie rouge bascience occulte baza bacousin na bacousine na baniese baza famille moko priere moto wana paster kuna na ndako aose prépare aya osalaka église ezala te okundi ye na chere soki apoli ntango bandinzi bakoya nde bandinzi wana nde eza bandimi oyo bakoya ebele na église wazolinga nuire vi na nga bandi mpe bazorepete akufa atumbama kotisa ye bandi bazwi balimete babuki kwa bakotisi dubu moto cercueil esukila bango ndenge mpo ya kokuta na paster kaka mutu ezalaki na voiture makile ezotanga à suivre. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins, 100% chrétiens, toujours vos amis. Oyo miswe monate matoi elokate oyo matina na motema ya motote ya mokolo bombeli yo bandeko balinga mikati na kolo Yesu que Dieu vous bénisse tobengisi bino nyonso oya ebele na action ndenge boyoki wana ndenge bolandi wana date ezaka moko au 27 décembre what pate na kati donnez-vous ezali dédicace ya temple mpe anniversaire ya église Messi wekambami epai ya porte ben capital. Ce soir, le Dieu m'a dit, c'est un moment où je vais enrichir mon père. Moi, pasteur, dire, je serai là, je suis au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous, ça sera chaud. Comme ici, nous voyons ébélé, qu'on vive le beau qu'on a tapé là. Obamwami na tem kitoko oyo intitulé Le grand C du temps de Naï le révérend de Kinshasa, Nako Zalawana, bien-aimé, Yopé Zalawana. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Simon Ben de la communauté Messie Jésus. Je suis là pour vous informer ce que vous attendez mieux. Ce
c'est la célébration dédicace de l'appui de l'Éternel. Nous vous appelons tous d'être départis pour venir célébrer, vénérer avec nous le Saint Dieu qui fait tout en merveille. Et nous vous avons invité des éminents hommes de Dieu pleins de grâce, charismatiques et des hommes capables à vous apporter une excellence de Dieu dans vos vies. Intitulé le grand signe du temps de la flamme. Nous sommes à un moment où le diable est en train de se cacher derrière le dessin, derrière les images, derrière les sons. Et nous ne savons pas comprendre que le diable est en train de s'infiltrer dans nos abris, dans nos maisons. Et voilà, nous aurons des hommes capables à nous révéler le mystère caché du temps. Voilà pourquoi nous avons invité un homme de Dieu. J'ai dit aujourd'hui il est homme de Dieu. Il s'agit de l'homme de Dieu Dierto du Congo. Il a été dans ce monde-là. Donc il connaît le monde satanique. Nous aurons un grand témoignage d'une personne qui était ex-sataniste. Et nous vous invitons d'être là. Nous allons prêcher la saine doctrine de Jésus-Christ. Je vous dis, ça sera un moment horrible. bayo nyonso balingale na Zaraïa bengela nga batu yebisa bango la princesse de l'Éternel aye la sœur Tiffany Moko la présidente du Parlement céleste députée quoi. Merci beaucoup ndekato koti na banda kuna bino je disais shalom 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 shalom. Je vous que la paix du Seigneur vous soit favorable pour bisonio sotoza na posa ngolu pe bolingo. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que l'émission est ezali show. Yo ndi mate oye so yo taka tembe. So nga la lingo tala ngoyo mote ko mate mbonga la tala ki ko betela muninga zondi. Et comme ma discussion konyo no samba to luka te. Benga batu so boko ta parce que na lelo aye. Ah pasteur. Aye ba nini. Yo na biso bengi na kaba. Il est temps pour moi de rentrer si rapidement à la régie. Toku sana on a des miracle à l'olenga boy. Pour mon sous-souté Zakakaye et Benezer. Merci. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimé dans le Seigneur, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des Zéro à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Moko, la humble servante de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza elemo, toza bilemo, bozali bilemo kati na nkolo Yesu Masiya. Bonga pelokole, bonga ekomi, tango ekomi ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Moko. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Bolingo na yo Yesu Masiya. Et enfin,
l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des héros à héros avec la princesse de l'éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est déjà en ligne votre album de 0 à héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Ok, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà de retour sur le www.lenazarien.com, un site pour nous, un site pour vous, un site qui édifie pas mal de chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Né na ebisebino na debike na yambi mosela nzambe moko yo ndimate so salaka yo ndimate ke ye so za pona biso nyonso tu yo lobaka ya pona bamindele mais botala ya lelo eza ya sika mombu na nzambe oyo. Mais le temps pour moi de dire que ande to salaka kaka ba bolingo nanga il y a la princesse. Il y a la humble servante. Hein? Nabatu ya France. Tout ça, on a longo quoi. Ezo mata. Donc, ezo mata toujours. Babi qui fait comme une overdose. Donc, Canada, Espagne, le docteur Alfred Kopessa, c'est dans le cœur de Dieu en France. Dans Espagne, la moni papa Coco, le pasteur Foko, l'église na Italie, papa est mon cobani na église, maman Annie na Bologne, maman Anne Kalambaï na France. Bon ça vraiment ébélé. Il y a Piché Kinkela na France, ni bandeko nyonso surtout kati na Kolo, na kati na Mosuni. Nzambe apambola bien pisika ni surtout bozo na biso, nyambi mosena nzambe moko nkolo abikisa ye na maladie ya liboma. Hein, fou quoi. Yaza dipité. Yazaki fou vraiment quand il beau mal. Et sans plus tarder, c'est à la personne de l'homme de Dieu, Djema, le pasteur Djema, Israël. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, monsieur. Très bien habillé. Hein? Merci. Ton alter va ta France, boy. Bon. Oui, tous les sengo yako yambayo na plateau na biso, pesa na le peuple de Dieu mbote. On apprécie bandeko nyonso baolanda biso partout dans le monde, surtout en France. Na bandi mebele, mayebi ke ba omona ngai, na pesi bino mbote ebele partout. Bolanda émission oyo ekosunga bino, kotalisa bino ke nzamba salaka. Oui. Ah non, mon outil, tika non bange sakate, on a pas qui me la plateau awa. Hein? Ezakate. Liboma penisila. Solo, mose na kimo bozo mona azaki liboma. Babite liboma ke oyo basusu basa nango liboma trouble karaté. Ezaki trouble té hein msusu omelaki mwa diamba omelaki mwa eloko ebingisi mwa mtu. Folie France. Ya kokota na bafulu. Bazamba. Kola na fulu. Sobota la ndenge atelemi satana mabe hein papa. Okoye biseni. Satana. Ah, nakoye biseka mikone tikali mike hein. Ta dernier de prison. Merci l'homme de Dieu. Et c'est on est dans la plateau les Nazaréens. Ngolanga ezali parce que nous avons trois choses dans temps nous avons bâti biso na mukili, importance na biso. Première nango ezali ko yeba Nzambe. Deuxièmement ezali ko évangéliser. Donc servir Dieu, évangéliser. Alors na osepela po naza en face ya monde. Kozwa moi produit muke naza nango, o muke naza nango ko kabola na bandeko. Pour Paul a lobby, nos souffrances pour vous c'est une consolation. Peut-être bisoto leki batan moko boye neti Nebuchadnezzar ndenga kotaki na Zamba mais na ngolu na Nzambe Nzamba zungi singa après 4 ans. Donc balanda biso penza na mokipi. Nalomba ngo papa tikelo malba. Liboma na yo ibanda ki mkolo nini? Ibanda ki ndenge nini? Osutuka kwa koma liboma. Oui.
ezalaki un samedi nayokaki bien te. Bon, dimanche il fallait nakende côté à l'église nakepe na tei ntango na sisi. Déjà oui. Oui. okola pesaki ebele miracle nyonso kwa badelivrance mpe nyonso okifala okende dimanche kokende koteya nanga mpe ntango na sisi faye tozonga na madame na mwana biso azalaki na une année, c'était en 2008. Tobandi mpe kozonga na biso alors nesi nayokaki bien te na lobi nazwa médicament. Or programme wana ezalaki programme déjà ya monde ya ténèbre mokolo wana ke na liboma, donc bakomai déjà prêt ya kokanganga. Alors ntango nakoti na pharmacie nasengi abstinence forte et ntango bapesi yango madame wana azalaki na kati ya pharmacie alobi mais okozwa kaka mai omela oka awa ti nzoka na monde ya ténèbre. La femme là était aussi sorcière, donc ezalaki pour monde ya ténèbre bayokanaka makasi. Alors tant on a vu yango to komi na ndako na mama na yebisi bon mama nazo déplacer moi muke nazo ya. Alors côté na kendeki j'étais avec les amis auto fandaki tozo seka tozo sola pour ko se défouler un peu et pendant qu'on parlait directement na okine ti eloko moko ekotinga na mutu on dirait eloko moko ba mpa ekoti mbala moko na changeaki déjà donc pour ça ya koloba esili pour ça ya koseka esili pour ça ya kosala mo eloko moko eza suscité désir moko te donc nakomaki bongo et puis j'avais plus l'envie de rester avec les gens. Il fallait qu'il n'aille pas bango na kenanga. Intercéder na se ya mutema. Intercéder na se ya mutema, mais il captera kinga déjà. Je n'étais plus. C'est comme si bah faire déplacer à un monde dans un autre monde quoi. Et Amai. Amai. Tango constaté que salami bongo comment kiko kanini. Bah même na sama comment vous avez constaté que vous n'étiez plus là et que comment qui na se ya mai. Exactement, le monde a changé hein. Bon, et ça quand ndenge ça mais pas langue ça qui sous bongo te. Et puis il y avait une question où il bandai ko poser nga brutalement. Puis asalamu kilindenge nini et ça me faisait mal à l'aise. Pour na lingana comprendre l'origine nzambe. Ende yango bandai ko troubler nga alors nakomi ko tambola na balabala. Papa poto wana biso ata lelo to sisite lobi to aussi sa témoignage na ya mulai tangu yo kibongo bakomi ko tuna yo nzambe aza nani na kati komi ko sala yo mabe olingo yeba origine ya nzambe kati na yo olobaki wana otiki bande ko bozena bango ozaki na madame et madame na tikaki na ndako directement yo déplacer OK eza ba mi wana mbasaki je wana e utaki origine ya eloko wana utaki wapi. Bon, évidemment, origine nango bon, bami bazalaki bami pasteur, hein, au bakota kota. Et puis famille nanga pe zalaki na kati et puis na église place na banda côté ya. Bazalaki pe complice na quartier. On a banda côté. Mo cho vanda ki bazaki basangana ki pona yo mutu moko po sala ki bango nini. Bato ngali boki moko pona yo mutu moko. Bon, pona ko loba eza parce que na banda côté ya bien. De balinga kinga na te ya sute. Papa Djema na lingo kota vraiment na profondeur ya lisolo no po jusque lozo bangisa kana mona ndire kaka ozakaka yebisa biso nano oui kana ko biso tango au déplacé on a qu'est-ce qui s'est passé pour témoigner Jésus yo tango na s'est déplacé mbamona ko motambola na babalabala nazoye ba susu bitite na ke balabala na suka na zongi na ke na koti boye donc je n'étais plus là mbamona koti na pharmacie moko na tuni pharmacie on a la biesque parce que na bandai ko raisonner na seconde moko na ko raisonner à 1000 pensées et j'ai dit au pharmacien pesanga kisi moko o ilongola kama kanisi parce que ba penser wana otuna nzamba uta wapi nzamba sa mukili ndenge nini télévision zo l'accès nini na la sala kiango tout ça ezali ba idée o euta ki pa ya diable ba démon ba kota ikati nanga nde bazo poser involontairement alors na okiango ndike ba ondie sonze kanga miyo je voulais se débarrasser avec ça mais ça ne tenait pas
donc nazalaki obligé ya okende koluka kisi. Alors tango pharmacien alobi en tout cas kisi oyo elongolaka makanisi ya moto eza te. Il n'y a pas un médecin oyo asali yango aza te, mais toyebi kisi apongi po olala. Alors ezalaki déjà pasi mpo na nga namekaki kozwa badiazepam banini wana kutu eloko te parce que nga ntango nabongoli motema na 1987 na église ya KDC Kigoma chez mon père Kelani Mpata Charles. Nazalaki na ba 13 ans nayebaki basi te, nayebaki nde bamela masanga te, nayebaki makambo mokili te. Jusqu'à l'âge soki ya 30 ans je ne connaissais plus parce que la bandaki ko demeurer mingi la permanence et puis l'église. Mais nayi ko kuta na ba mimoko o basalaka makambo wana. Alors bango nde bakotsa inga na ba bêtise wana. À partir wana ifungoli porte o ténèbres bandaki ko lukanga. Voilà. Alors tango na pharmacie wana esimbité, alors j'étais obligé ya kozonga ndako. Tango nazongi ndako, madame ayebsinga abi mais non mono bien te. Nabi na bien te. Ya olia. Parce que na malade ya liboma kolia kosukola kolala eboyaka ko changer bilambo lataki eboyaka. Na sa 4 ans kola te. Ndaku ya koteka na mutu nyonso oyo asepeli nango asomba ayeba ete ndaku yango ezali précisément na République démocratique du Congo na ville ya Kinshasa na commune ya Gombe. Ndaku ezali vraiment monene ya kolobela kutu ezali te, ezali na molai ya 25 mètres na longueur pe na largeur na yango pe ezali 25. Yeba ete ndaku yango ezali na double salon mamae eza na 3 chambres ya kolalela. Cuisine, salle de bain, douche ya libanda, veranda kitoko oyo wapi eza na balcon ya kolobela kutu ezali te pe babisika mususu oyo totangi te. Pour tout contact na moto nyonso oyo asepeli kosomba abenga biso plus 243 89 68 380 25 081 28 94 638 089 70 46 582. Chance yango wana epesami na moto nyonso tue. Ok, merci pour cet élément, Papa Djema. Vraiment très mal à l'aise nandaku nazaki ma o monanga mais o senti que muto azara te parce qu'il en a besoin au lobate ya kosola te ya koseka te nini te. Alors butu wana na lalaite butu mobimba et puis na tongo pe na kokika te na meki ko se forcer nazo ta mona na ngana se distraire mais nazo mio kaka na zate. Alors ndé et ko sala que et continuer babi non il faut que l'hôpital peut-être qui ça mela qui on a et ça lié ma b médicament besoin qui peut vimbisa inga matama et puis monsieur comme il rouge alors tango to ken hôpital batali babi accident fort on a et ça qui se bon pe ba olinga ngoli susute bo to croire qui ça qui mais ça qui vraiment qui si pensate parce que à partir on a l'église ba prière et bandi moi si nanga pe atemi na prière bandi ko mususu atemi na prière tozo bondela. Alors tout ça qui une semaine
tozwaki ndako ya sika ndako wana nayeba yango su te nga mo nakenda kozwa yango me nayebaki yango su te parce que na banda obima te kotambola te kobouge te eloko te alors nde kosalaki nayebisi mwasi na nga nabi nde nazoyoka mpo liboma na nga ezalaki te ke mbamo nakata bachaine nakata bilamba te ezoya balembe malembe alors nayebisi nabi nde nazoyoka awa yo za mwa moke okoka te mpo naosentir déjà ke mpo tozali na victoire nabi kala te na ndotambola na victoire naoyebisa ye yo okoka te ata kokanga nga okoka te epuis kosala opasi semena kende pa mama aza na équateur na mbandaka baya na nga mosusu baka kuna bango bakosupporte makambo nga na kosala yo okoka ngo te alors nde grande sœur na nga na mbandaka atindeli nga billet ya avion nakotaki mpe bonnement nake mpe na équateur ntango tokomi ezalaki mwa pasi ya sambela na combat spirituel alors ntango bayambi nga atali nga kaka bia pasteur aza su bien te alors nafandaki na mbandaka nakomi bo bayambi nga bamoni moto ye mpo so omoni nga mbala moko te koloba moto aza liboma me nga moko nazoyebaki naza te naza connecté na longo de makambo etali ya mokili etali sunga te voilà nde naye kofanda wana bandi komemanga na baprière tout bazoprier bazosala baprière en tout cas rien ne marchait rien ne marchait situation ebandaki kocontinue alors na mbandaka nasalaki 8 mois na bandaki mpe kobunga kokota bazamba tout ça donc voilà et puis ezalaki vraiment pasi parce que mama na nga azalaki na pasi bandeko na nga bazalaki na pasi mwasi na nga est-ce que place okekata bilamba ambandaka na bandi kokata bilamba kuna na bandi kokata bilamba kuna bon d'abord nayi na kosukola te bakootshelo mai wana babi pasteur ke osukola ti 12h ti 13h alors so bango bamoni ke bakoki te ke yo za salite il faut bakanga oti il faut bakanga yo po koboya bakozwa ba chaîne ou bien bakangi yo na makasi tout ça bilo mwa bon kapo ennemi na nga liboso ezalaki mai te na monoko ezalaki mingi te me koloba na ngai ezalaki na banda oloba nazo regretter pasi oyo nazoyoka mpo na nini ngai pourquoi nazoyoka pasi ya boye nasali mokili nini nazwaki eloko ya nani mpo nakóma na eta boye doyebanga pasi na bandaki koloba de 6h à 6h de 6h à 6h biloko bokoyelanga na kolia te kosukola na kosukola te mais soki otuni nga question nako répondre on a douleur wana mais moi nako répondre au bien et moi na répondre au bien te banda okima batama bomba tande bazana et moi na 5 minutes bazongaka parce que na état wana sa prison spirituelle alors ba betaka biso de 6h à 6h so moni mutu a zongi moi bo bien a luki peut-être moi comme na salité bondé dans quelques 5 minutes so mutu moko aza connaisseur aza na ko sauver oui pour batiki ko beta so you pas non beta si mais comment expliquer spirituellement tu pleures ozolela ozoka pasi mais pasi yango moya ko expliquer yango exact tu es vivant mais tu te sens comme si bazo beta et sengeli toyeba que esprit ya mutu ça neti mai mai 5 litres ya mai bakozwa yango bakaboli yango na bakopo bato bameli ndenge pe esprit na biso eza de bakozwa une partie batie na se ya mai une partie batie na zamba neti nga nazalaki en même temps na zamba na ténèbre bakanganga bachaîne na nzete na kati na molili kuna moi eza te en même temps à partir mosusu na se ya mabele mosusu bakotisi nga na ndeke un peu partout yango moyen na raisonner neti mutu boye eza te voilà bandaki mpe kofinga to comment liboma na yo ezalaki ya propre ya neti mutu moko akimia neti bato moko batanga mingi mais ezalaki kaka pasi po ere moko badésordre banda osalema na babalabala kosenga kutu ntango nabungi nasali 1 année 5 mois po témoignage ya molai ntango nakokóma na baparti wana abandaki kosenga pasteur Djema abetela a continuer merci. Ok, alors ma prière est continuée qui l'église n'est pas la tambolité.
bamemanga tina bakatholike baéglise toutes sortes parce que so okomi na pasi yebaki oza na besoin lobiko famille oza na besoin bika alors bakomemo partout nga naza pasteur mais nakoma yi déséquilibré ti aseke bamemanga 2 fois na ndako nganga maki na banda olinga te wana na mbandaka nasalaki 8 mois kuna nde baévénement wana elekaki alors solution ezalaki te na baéglise solution eza te nde mokolo moko église moko anza malamu en tout cas bapasteur basangani babi aza collègue na biso il faut veiller alors veiller basali prière babondeli makasi vraiment mais nga moko na nda olinga sous prière te bon nalingi yango me na okoka ngo te eyosanga mabe mais baprier tango ekomi na tongo batuni nani aloti mpona frère na biso azwi révélation nde moko alobi namoni géant moko alobi bozalaka na ye ka aire nyonso to so bomeki kotikaka mwa espace bomona ndenge tokosala ye alors nde baye kokila bango na tongo nga natikali nabima te nazalaka na ndako 6h à 6h soki nabimiseke na bungi na kimi mais nazalaka na ndako bazosurveille pe mais jour wana bato osurveille nga bazalaki te alors lokola basalaki prière mwa makasi epa na nga bademo mosusu babimi libanda mpo bazalaki ebele alors tango natikali isolé nga moko na kati ya ndako nde naoki bayebisi nga babibima libanda ezalaki na ba 12h tant nabimi libanda namoni fille moko ya folle azoleka vraiment ya salité aza liboma kala ya salité nde bayebisi nga babi landa ye naoki neti télépathie babi landa ye mpo neti baoteki kosanga délivrance bon nayaki kocomprendre ke na monde ya ténèbre parce que na nzela rapport sexuel bademo bakota facilement alors or système nanga masculine ezandaki kosala lisusu te ekufaki nazalaki na besoin ya mwasi te eloko te nini te mais ntango balakisi ngai babilanda ye nalandi mpe ye pas comprendre ke naolanda ye alors ye siko akoma conduire nga ti na zamba nde abi na nga na yo tozosala rapport sexuel effacé mpo nazoka pasi mais na minute wana rapport elekaki mpo oyo ezobeta eza ozalaki na kati ya liboma ntango nga nazwaki liboma nazalaki na mwa conscience mais eza liboma mabe ya mabe parce que olingi ka motema baosala liso na makasi boyango eza te nde topase rapport na folle wana alors bien aimé na nsima nde naye koyoka namona ye mpe esu na zamba yango te namona ye te naye koyoka ondie bademo batondi ya mokili mobima na motu nde folie esu makasi lisusu liboma nde ye nde ya kosakana te nde kosala ke ifale famille baluka solution mosusu bamoni ke na église nazobika te bakende luka nganga nde bamama na nga balobi no paster ndima kaka nyonso eza kaka toluka lobiko na yo nga abi jamais omokutu nakufa ke bamemanga epa nganga alors nazalaki na force te mpo so obeli liboma eza neti mutu oyo mwana 2 ans aleki yo mayele parce que yo bakoguide yo oza na eloko moko osala te nde bakangi nga par force bamemi nga epai na ndako ya nganga alors nganga na bifo na kata ye banzoloko na motu bazwi bagilete so omoni awawa ondire libande ekomi koya epai na biso libande yala te akati nga awa makile bimi azwi babiloko moko atie nga 15 minutes naokai vraiment soulagé kimia après 15 minutes nde liboma eye kotomboka ntango tobimi na ndako ya nganga wana alors terrible nde naye ko alors totemi na pasteur Jema banganga bakosaka mpe taka bongo musala bango baosala eza musala lokuta mpo papa na bango aza muta lokuta c'est le diable ezala nganga ezala marabout magicien donc magie blanc magie noire magie rouge bascience occulte baza bakousin na bacousine na baniese baza famille moko bobimi na ndako ya nganga tobimi bakoki nga te nakima bandi mbango
kimi ko na kimi bango bango mo liboso ba oyeba te na limwe bango na mbandaka wana koluka na kote ya zamba kaka na keika kuna kofanda kuna bango bazoluka nga baomona nga te. Mais gloire à Dieu parce que à chaque fois où j'ai fouillé na bandai koluka ka église ata place à kolala ata na baban balala sanga na église na ndo luka ka un pasteur na ndo luka ka pasteur nde na kiko se retrouver une église moko lisusu na mbandaka 1 eza petit lelo nde baya binga na saki kuna ba 3 jours ba luka nga bayebi place na zati ango malade libome ya mabe mutasida kutu akoomela ta mwa bakisi ko perdre mutu eza pasi. Un grand garçon comme moi dans la chambre nanga 2008. OK. En 2008 nde makambo wana esalamaki. Alors église wana ba priaki makasi. Ba priaki vraiment makasi na ba message nde ba ko tuna nga siko parce que chaque fois so tuninga ofanda wapi na yebiso na yebité na place na fanda te ka bongo po ba demo wana bazaki na besoin ngana za na contact na batu te po batu bakosunganga. Alors so batu ningo zaka wapi na kokosa na ngayo po ba mona nga kate alors que je souffrais. Alors ba bondelaki na église wana quand même na sentaki soulagement. Tant on a eu soulagement kati nanga de na ibisi bango adresse nanga baki ba bengi ya nanga ba ya nanga ba ye ba kutanga onde ko na bino etozo lukai azobela abunga ka. Alors abi ça va ye to zana ye awa mais to moni moi changement moko boy kati na ye. Alors so boko ko zoyer boke na ye bo wando ya kaka église et na santa ki bien église nanga koto yo na mwasi nanga babandai ko sambela il priait fort. La révélation pesala qui vraiment ça qui soutenir ma classe na prière les et ko sala ke ba na nga église koto ba bino pasteur a na kishasa nde ba prière et ma classe ezali. Alors il faut ozonga na kishasa a to continuer ba prière na yo nde na ki ko ndima kozonga parce que esali ke na banda ko lia te ni te ko lala te mais na komi ko zo moi pongi na zo lia au moins 5-6 fois par jour. Donc tant on a zoli a bozola mbakoto nde na moni nzoto récupérer tant que récupérer na combien continue moko sukola ma ya moto na pourquoi nde ko sala ke na zuma forme pour na kota ta na avion nde na eko koya mwasi nanga ba eko zwanga to ena ndako et puis na komi koya ka moi église. Oh nyoso na lobia ezaki rien. Donc après 8 mois na raka na ndako nde ba situation ekoma ikoya ya makasi koleka nde libome eko banda vrai de libome sala ki vrai a on a ça parce que ekoma kiti à tel point que na bunga mais à la maison tant on a zongi à un moment donné na banda eko supporter madame te ezala mwana nanga na supporter bango te na mona bango ndiye banzete ndiye bilo moka bo donc na besoin na bango te. Et eloko na bandai ko lingate eza tongo ko tana te. Le noir c'était bon pour moi, la lumière non. Parce que esprit nanga na kasita na koleka susu na kobeta ndenge ba tangisa nga livre ya mabe pe esprit nanga kotaki na soleil et puis na ba étoile. C'est une dame. Que vous supportez sous madame té ou comme mon madame a comme la nzete. Vous vivez avec à cette époque-là, tu étais avec qui à la maison? À la maison avec spirituel. Wa utayi ko bala ndako za kité to bando fanda nayi. Oui. Makasi parce que il y a une façon na l'amour qui na tongo boy na ça m'a mené toujours à se suicider. Na ko la mukana tongo 4 heures so ikaka o limé comme ko kota so so na bi mais tongo ezotala na pona nini. Il fallait boutou et continuer tilibela kaka. Na église na baninga msuba pasteur mais zalaika ke simbikisi ya Nigeria tout ça buna boye parce que église nenge mati a commis na ba voiture ba tout consort a bali pe bien donc a simbaki ba kisi a sali boye il y a pas de fumée sans feu hein. Simbaki te pasteur
kosimba satan à côté simba penza te nde nayebisaki na bango to partager de rien et du tout et quelque part basimba kinga ndenge ni pasteur toloba basimba ndenge ni lobaka vite papa parrain na yo ya pasteur parrain na yo ya mariage to ya pasteur ya mariage mais asalelaki nzambe amoniki ezosimba te alors azongelaki manji alors ndenge amonelaki ngai façon na ngai nde nazalaki amoniki naza ma étoile alors il fallait qu'il utiliser étoile wana na bon nakobenga nga te mais tozala tobandaki kozala na ye mingi clair te parce que bandeko ale Nazareth balingaka pena bayeba wana mozindo donc pasteur azaki na parrain na ye ya mariage parrain mariage azaki déjà bana kosalela nzambe liboso avana aparrainer mina azaki bien azaki ne bien azaki bon ndeni pasteur te mon kolo okezwa parrain ya magicien akakala hein atika azaki na bon état azongeli yango na ndenge na ye sikoyo akomi koinition indirectement akobiaka tokende otika nga tosala boye ezwa livre na nga tanga biloko moko bongo bible mais pareil na yo bible eza travaillé na biloko akolia tolia na ye ensemble tout ça akoki kose servi ji azwi apesi nga bi zwa mela servi nga apesa nga zwa boye sala boye likambo te atikala koyebisa nga te mais asala nga eloko moko oyo nakompenaki ke azali deya na misala mabe te kaka ke tema nakomaki epa na ye mpona problème moko ya ndako moke epuis ayebisi nga alobi ndenge eza awa babenga yango baprofesi ya masolo to kode eza na baprofete mosusu baa na kisi te mais basalaka masolo donc likambo ya mutu bazwi identification na yo epuis bapesi yo message non pasteur côté ana toyoki bien te mpo awa ezaka vérité polele donc prophétie ya masolo c'est à dire bazwi ba ki oyeba asola nanga yebi vi nanga azwi makambo nanga nyonso so pasteur Jema toyebani te pasteur Jema sikoyo bando betanga neti prophétie ok na biloko babimisaka babimisa babiloko banyoka eza nango masolo bisaka touche pa ya parrain na yo ayebi so tobeta na prophétie ya masolo ndenge eza na bon nazalaki na pale moko boye lobi na Gombe nasololaki na couple moko baa na mbongo kwa alors yo bimaka yake ezwa bible na ye bimaka yake outaki mangengenge nzambe apesi yo numéro na bango na prière et puis beta bango boye onga nasala biloko wana te moi déjà eza initiation donc porte yo moko tokenda kofongola ya solo sikoyo parrain na yo ye moko abandi kokobebisa mwana na ye azoyebise kende obeta lisakoli ya lokuta et puis mwasi na nga alingaki te mais nazwaki mwa dime na nga $50 nakokai mpe kolia na ngai mais nayoki boye aza vie etalaka vie alobi alobi donc nde bible elobake vieux prophète alobi na jeune prophète ayoki ale okoteli bato wana na ndako lisakoli ti babia do esprit de mort oyo osolobela mobali na nga c'est que yo moto ozoya kotia esprit de mort wana alors femme wana bazalaki mibale bamenanse nga makasi tozalaki na likolo étage moya okite ya te na se kuna basoda nde eza kutu biloko mpe epermetaki foli na nga mpona koma oraisonner trop nde bayebisi nga babi tookanga yo oza faux prophète omoni ndenge eza boye bani babenga kutu la police nabi te bobenga la police te nga batindi nga kotinda
siko basutu te mala ngai ntango tolobaka oyo tolobi boyoka eutala monoko la princesse te oyo bobenga te oyo bapaster mosusu bino misusu mpe eza mpe ya bino bafaux prophète bafaux paster okobimisa sekele ya moto apesako makambo wana olobaka mpo biloko wana olobaka ozolobanga avec précision ozobeta na baboye mokolo ezokobimisa place moto atindaka yo we obi bobenga na la police te nazolobela bino vérité moto atindenge ezali kolo bokanga ye motu tel ayaki mpe lobi onga kasi olingo benga babenga nkola ya oloba bon ayaki lobi napesi bango kombo nakotaka kombo te napesi bango kombo na ye babi c'est vrai tondimi te wana aza papa na biso mpo aza bango baza bana l'église na ye barespectake makasi babi jamais papa jamais akosala biloko wana napesa bino numero na ye kasi bango bible oyo boyebi te kezaka ya ye mpo ayaki nango mpe lobi yango babandi kotala batali bakomboli na kati baadresse ekomi sérieux nde bazwi babengi ye oh papa oyebi pasteur Jema abi oui nayebi ye heureusement ndimaka ntango andimi bon toza na ye awa tala boye fo tobimise na aner tobimisa ye na Molière tala makambo eza boye olobi nini telefone ekati benga zoyamba su te heureusement caissière ya église na ye aza mpe ami ya basere wana aye kokota na ndako pasteur Jema nini osala nini nga abi te nde bango bandi kobeteli aza faux prophète tosabi te tete botika na nga nayebi ye nayebi mwasi na ye nayebi esika bafandi qu'est-ce qu'il y a au juste bandi koyebisa ye tinga na fungole na bino ser père na bino moto atindi nga boye osindeli aza ya bango boye na boye et puis ayebi nga sérieux akamwaki makasi nde ayebisi kimia namoka mwana mpate me makambo osalaki nde eleki minene ok oyebi eza pere na bino abebisi ngai vieux prophète moyibi baomiso efungwama makasi wana bakestion eyo omoni sikoyo place émission eyeke elenge yango bon ye atindaki obeta neti lisolo neti nini mpo oyo azalaki kuna ayebisaki okende neti obeta lisakoli nini yo okendaki mpo olobini mposo obetaki ndenge ye atindaki yo elinga opelisa moto te seke yo obetaki makambo mosusu baangle neti ayebisaki ona okende na ndako wana ayebisa bango ke boza na mpuku place oyo boza na armoire place oyo yo okendaki okele bala mosusu bango baza na mpuku likolo ezalaki ndenge nini na ye esprit de mort makambo eza boye ezoleka na kati ya ndako na bango eza boye kutu aza na voyage boye na boye mais façon na ngai ya koloba parce que nasala mosala yango te ezalaki ya kolenga epuis na voyage bon yepi babeti obe alisako mobali aza na voyage me afongoli kaka misu ga numero nango ozwi wapi mpo kolo moto apesi okozwa numero na ngai na montagne te bafaux prophète wana parti ya wana sœur wana aye kointervenir abi te oyo aza pasteur mpenza pasteur epuis abomi moto alobi makambo yango ndenge vie motu asatindi ya solo doyi botika ye mpo bobengi ya boyi koya soni ya nazongi na epoke wana na caissière na ye alongwa botalaka moto ndenge wana déjà ata apesi yo kisi te aosaola ya biloko ya bongo eza initiation déjà ya makasi prophète rapport abi nanga peti oza lembele yo bakotindo bamission te ya aner kuna obima te sikole kozongaki ata na fimbu moko te obunda na vie prophète mpo na voyage ai matadi esala yenga somo nakembamo matadi
esalenga masomo makasi wana kala mingi te ba action ya liboma ezoya ezwaki pas même 2 mois pour na bela en plus na lota ye mpe na buto otianga mbeli bon babiloko ndenge wana malhonnêteté wana yo mo déjà fongolaki déjà porte puis kola atali na musika sika déjà parce que na kota ina milieu moko mabe na biso balobi oui ben oui mais faut que lo bango te ngani mna salisa ki yango prophète lo bakayo moko intense po ngai moko na yaki ko bunga nzela à travers ba ami ozomona yango nde pasteur ba bi païen te oh pasteur pasteur penza okote na minya ba pasteur ba mina masanga ba melaka bazana ba basi babetaka bato biloko lokuta do biloko pasteur Denis sabimisi lelo za biloko ya kala ya biloko ya kala nazalaki na milieu na bango nakotaki na makambo wana surtout ya babi wana babi naningi nano opesa conseil to continuer na bapasteur nyonso amonake il faut azalaka na réseau ekoma makambo ya réseau zwa numéro réseau na biso tozala réseau na biso ya bapasteur totenisanaka kaka na baréseau et puis pasteur soki aza ye moko azomonake ekoki ye te fois kelukaka ekiri moko akota yo ozali moko subir baconséquence ya mimaki ntina liboma ya kokata bilamba lobela bango napesa na bango conseil opesa bango parce que ami moko pasteur autaki kokufa oyo amonaki église ezomata te amoni moninga moko aye 6 mois kaka ya pamba église etondi alors amona enviaki déjà loko wana nde akutani na pasteur wana alobi me nde nini nga nasala 12 ans yango église emataka te yoka 6 mois ya pamba abi me bino bolingi jésus aza moto retard biso toya makambo avant mokili bino bolingi jésus biso toya bato ya rapidité mokili etambola na vitesse so to akomisi nga boye yokaka abi en tout cas na memanga epa moto wana nde amemi epa ya indien moko marabu moko tanga komi kuna yebisi abi bon biso toya bato rapide bino na ba Jésus na bino wana taba wana okunda ye na chair osalaki église ezala te okundi ye na chair soki apoli ntango bandinzi bakoya nde bandinzi wana nde eza bandimi oyo bakoya ebele na église epuis bapesi ye likasa moko atia na monoko soki alingi aprophétise aomona makambo ata ya 20 ans passé aomona yango nde de là aobimisa mituka bandako biloko ya ndenge wana a partir ya profession wana epuis ye andimaki asali yango mpe aya kundita bana chere na ye epoli mpe bandinzi mpe baye plein ya kosakana te akrake eza nango kaka bakomini kaka neti ya bakoto babarumbuka plein à claquer et puis akomi na bamituka église etondi mais bayebisi ye soki olingi renouveler il faut pesa biso nakoyebe akoza bakoto oyo nayebi ye nga nayebi bango nyonso na ya baserie na ya bakisi na ya bavantire soki eza koto aza bakoto oyo nayebi ye akufa bon nga kotanga meme kombo na ye akufa kumukolo yango mpe église ezalaki bato bazosambela atiaki mpe kutu séminaire na église bato bazosambela ye akufaka na ndako toke na biso pasteur beta na so na mina continue yango ezalaka pafu na tangi kombo ngi osakrifie kaka bandimi na opo yo moto otia bango maboko wana mpenza bon voilà donc ngai liboma na ye kozwanga elukanga bandakala mais eye kozwanga bien ntango nakoti na milieu moko boye ya baréseau conseil ezali ondima appel na yo Jésus-Christ c'est le chemin la vérité et la vie bit na biso bachrétien eza toke elola ça c'est notre bit parmi babit ya liboso eza toke elola mokili na biloko eza pamba nzambe apambolaka nzambe so abengi yo aopambola yo aopesa yo d'une façon à l'autre pasteur Dieu masisi lisolo wana te nga fona sisela bino lisolo ya pasteur wana mpo tokomi na suka pasteur wana fale alekisa kaka nani bandimi mpo nayebi akufa fale alekisa kaka bandimi kaka plein bandimi bakufaka ebele na baeglize meme boyeba eza te kaka ebele nayebi pasteur ana die na yemba mpe na église nde mokona kota na église nde bamemanga komema
pasteur alingaka nga te na ndenge akosakana te na bimanga na biso pasteur wana yo memi ngai ya ndenge ni azali akotémoigner na biso tukama parce que kuna naosa journalisme te nazoyembaka kaka na bima na silika nga na sentir église o mabe yo memi ngai na sentir na te après par après passer à Rokupa il fallait l'examiner bandimi je pense mi balé à moins que je me trompe parce que je me dis calme nga na mta pasteur fallait l'examiner je pense mi balé ou mi sato bien aimé dans les Seigneur et ça le mindengeni pasteur a té na ba séminaire a organisé ce séminaire fallait séminaire ici là un certain dimanche pasteur nanda kune habiter lokola ici la dimanche il faut muninga na moko pasteur ya roteya soki atei nga na koyaka na ba 11h na beti na koya pona miracle puis prophétie directement ndenge kaka ezalaka pasteur na kati ya ndako na bité pasteur je masoyi to potikali kimia pasteur atikali na ndako koto mundi nani pasteur muninga ne pasteur atei azaki ya nzambe azaki pena po pasteur on pa na yebote ya makasi te azaki mingi na ba miracle azaya mingi na ba miracle le muninga na ya te 10h pasteur azoya te 11h pasteur a se préparer à la type ndenge zalaka kaka ba koti pe na mwasi na voiture liboso na ba sentir photo pasteur ezaki na mikuna pouf epanzani ba kei ba lokoti esi nango pasteur akoti na kati ya mutuka kuna muninga ne pasteur zela amwa ka mateya nazo te ezokende long métrage habite fona kota na nga na prière muninga pasteur akoti na prière bisi bandimi bosomba almet ba protocole ba ke ba sombi almet ba pesi mu chaque monde bindenge zalaka kaka pasteur abi prière à moto wala pasteur kuna na ndako a se préparer aya prière ya moto ba prière vika ba prière ezalaka na kaka ya kafu bana na nzambi li solo pasteur abeti za ya solo na bite soki za yango mais ekende kaka e bala meza yango pasteur prière pasteur bon tombola muna mta tombola zalimeti na e bandimba tomboli ba zalimeti na bango alobi bon bimisa ba nzeto eza na kati bandimba bimisi ba nzete wana abi nzete zo représenter mutu nyonso alinga sala yo mabe tika nini cho ya ndaku ya almet vide okoloba boye ndaku wana eza cercueil ezo représenter cercueil yo kama molimo abi ezala tata nanga bondela ezala tata nanga ezala mama ezala mutu azalaka pembeni nanga oh pasteur ezala ndeko nanga mondimi wazolinga nuire vie nanga bandi pe bazo répéter akufa atumbama kotisa ye bandi bazui balmet babuki kwa bakotisi djubu moto bien aimé la Seigneur tikanga sisoli solo pasteur Dieu masisi eliote pasteur bisika azalaki na ndako asa kotaki na voiture ya bamona kaka mwasi na kitaki soki bakezwani bayokuta pasteur mutu na se koto bapeliselaki déjà moto ye moko maladie te dans le vide bakuta pasteur à suivre pasteur Dieu nous sommes arrivés à la fin ouais. Dimi ngana yebi bango nyonso pasteur Dieu nous sommes arrivés à la fin de cette émission to continuer les voilà au sukaki ndenge ni na pasteur wana zaki na plateau et disons na bandimba tchaki pasteur na cercueil et soki la bango ndenge po ya kokuta na pasteur kaka mutu ezalaki na voiture makile ezotanga à suivre pasteur Dieu tokomi na suka bana nzambe po yo bandaki o masque yango bon voilà donc nikolobaki nzambe abengaka bato ngala yambaki yesu naza mwana muke mais baninga baye ko faire perdre nga mais bolingo nzambe yeko kita likolo nanga folie 4 ans c'est pas peu de choses malade aliboma mukolo moko kaka okokango te mais na tozala makambo ebele ya koloba po ntango nateyaka napesa ba témoignage l'église esaka ba une semaine naza makambo ebele ya koyebisa bino donc prochainement il faut bolanda mpema programme oyo nyonso tu boyoka makambo ebele ya minene peut-être yo poza na ndeko parce que na ba prédication na ngai partout na kendaka bata maboma babikaka bamso bauta na bango poto place totie église garçon moko abela 7 ans na Londres bakoya na ye abik et puis nzamba salaki grâce à l'exainga na nzela na po na mema restauration tu bayaka.
que nous sommes arrivés à la fin. ezalaki bolimbisanga soki na sisi ebino lisolo wana po pasteur Jem akataki wana mokuse nayebi pase yango très bien kombo na ekute banda penda na kombo na nga mboka maintenant osukisa te nzambe apambola biso nyonso tu tala papa na nga pasteur nzambe apesi o des personnes au petre bango bakokota na bango lola so petre bango bien kokeluka no te 12 000 personnes tandi pasteur Jem amemaki eti alie na fulu bongo so bolingwa nzambe akenda ofongola buku a souvenir te akende oluka pasteur Jem lelo pasteur Jem akovanda katana botaka nde pasteur Jem atelemi na bote nyonso na kitoko nyonso tu satana alinga kotsa mais lelo tala yesu ndenga sokoli mabe ya nzambe eza wapi mabe ya nzambe eza wapi tala ndenga zongisi ye na identité na ye véritable identité bokozwa bapreuve à l'appui mais mpo na lelo nalingi bino mingi lisolo esalinga na banzoto malili nakotoka natokaka te me natoki mpo esalinga mpasi mingi nayoki yango déjà mais yo mpo koyoka yango à suivre. Ciao. Tina Yesu libala ya basantu libala ya bana na nzambe libala ya solo ya basali na nzambe. Dans le mariage 1 plus 1 égale 1. Connais-toi toi-même, connais-tu ton mari, connais-tu ta femme? Haha. Bien-aimé dans les Seigneurs, Maranatha ministère d'intercession et de restauration de famille organise sa première édition des lauréats 2015 de meilleurs couples de serviteurs de Dieu. Mama et Souka Yamasolo Katina Bonzambe. Ça c'est pour vous, le couple serviteur de Dieu vivant. Que ce soit couple pastoral, Bokombaka, église Nangolo. Tous les couples de serviteurs de Dieu partout dans le monde sont invités à participer car il y a des prix à gagner. Pour votre information, couple numéro 10 aura comme cadeau découvert Ya. Couple numéro 9 aura comme cadeau TV Box, un an d'abonnement gratuit. Couple numéro 8, un téléphone intelligent. Mama. Couple numéro 7 a comme cadeau un projecteur. Couple numéro 6, c'est chaud. Vous aurez un jeu de casserole. Couple numéro 5, yeah. Ouverture de lit 8 pièces. Mamae. Couple numéro 4 a comme cadeau micro-ondes. Couple numéro 3 aura comme cadeau frigo en 2 portes en acier inexitable. Mama. Nanuetilité au numéro 2. Couple numéro 2 a comme cadeau télévision écran plan. Mama. Au numéro 1, le ciel est grandement ouvert pour vous. Voiture de luxe sera votre cadeau. Ezalingo Loupé Mafuta. Yeah. L'événement se tiendra du 28 au 9 novembre 2015 à Toronto, au Canada. Canada pour Christ, Canada pour le Seigneur. Notez bien que les participants doivent s'inscrire au plus tard le 15 octobre 2015. Et pour tout contact, veuillez appeler si vite le numéro 0. Participez pour obimisa couple na yo meilleur couple ya basali na Nzambe na édition ya 2015 à de vous car les places sont limitées. Bienvenue à tous. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le David Nozamba,